Merci. Merci. Nabino Batobolula, HD la Congolaise TV. Merci Nabino Balandia. Émission Popola Popola. N'a souhaité Bino d'abord bon mardi. Tika était mardi à la malamou. Nakati Mabota Nabino, puisque nous sommes allés. Je dis bon mardi et puis bonjour à Maman Espérance et Bongo, la patronne de cette chaîne, et la maman culturelle de Tobengi Mikoloyo. Piranson, Bendo Mpungu. Tout souhaité Peyo. Bon mardi. Tika été Nzamba Salapena yo. Et Sikayo Zalina niveau à Marseille. Toi, les sponsors de cette émission. Les lots, Linga qui couilla pour ça la différence. Nalingaki lelo mingi na pesa mbote na nga na ba jeune fille ba yaya basi baleki na pesa bino mbote bino maoyo bo préférant na bino bozala na bino lokola kwanga balongoli kasa batiki poala kisa ki azali kwanga par rapport na ba kwanga musuza na kasa bino baneko basi bo minga ko exposer nzoto na bino na ebite so ba valeur nango. Donc conscience pena yo sala na yo lobi ke non de na bima fana la ta kwa monanga na yepo na yebisa na bino o yo yebisa bino za moto mususu te o yo ko yebisa bino eda mwana mobali nga na mwana mobali soko yo ko exposer nzoto na yo e pa na biso bana mibali za nango normal hein biso sepela na biso ponza masala miso otolula ata to bali ata to lobi ke oui et na kolinga mwasi mususu te nozala mwasi mususu te mais miso ngai banolula eh c'est normal nzambe mutakela mwasi po to sepelisa miso et puis ngana zanga ngana habitude mwasi pena kitoko nzoto kitoko pena oleka Nathalie yo penda ngana otala tana mwasi na ngana Nathalie ayibi ke na otala et na otala openda ikela mwanza bikuta isa mwasi na ngana nzamba kele bien nzoto bien ngana mwasi na to sekaka baseni to seka ensemble yo mo nango danger. Maman, Keba, Kwanga échantillon. Un vrai mobali, à baloti. Ngani mobali na oluba. Un vrai mobali. Au moins, biso mobali, na to préfère encore, mana moi so zana etanzo to kitoko te. Azana kitoko te ane danger te na tina ndaku, mais ana comportement ya bien. A respecter abatu. Aiba ko bomba nzoto. Aibi ko loba, aibi ko répondre mobali. Aibi ko tanga mobali à l'aise. Ko kasa te ne bokuma ko créer ba nini wana ko mela ba kisi na bino banzoto ekoma so ba ndeni. Ah oui c'est vrai ne ba lobaka masanga o meli na ndako ila ai mo kitoko te par rapport na masanga meli na bar bwalo kwa bar na ye na ngaka na meli tamuso pe na lingi na subi masanga o kwa wana après na zongi nanga. C'est comme ça vous êtes vous les filles qui s'exposent. Nous sommes des bantous. Bise to biko respecter nzoto. Et puis quand bana mibali, est-ce que biko bana basona ba exposer ba nzoto wana? Ba mibali boyo, ba mibali boyo kapé. Ba fi wana ba exposer ba nzoto. Ba ngoni ba zaso na ndako mabala ba lukila ba problème. Ba ngo wana. Ba yaka na ba malédiction na bango, ba yaka na ba problème na bango. Ba ko nyokola batu ko pesa batu attention bango wana. Et moi, si à Bongo, je suis petit dans Ndako. Moi, je vais savoir si je suis à la rate. Yo, quand il dit que ce que je pose, nous autres, tu as mutakala, aujourd'hui, ta moitié ni ne sali qui baba la yo. Ba sakana sakana no gagat. Est-ce que na consommé te ba sakana na yo? Nani sa proposé pa balio. Tala mobalo bala yo mutu exposer nzoto. Yeso mbala mutu ni salate. Et puis so kina di bala monela ye. Monela penza pour mutu ne sati. Retrouver le normal. Yo mwana mwasi. Paix à son âme. Mon père, le vieux Hercule, Xavier Mangoto, Andai Kolobanangai. Mon père me préparait à tout. Spirituellement, physiquement, et puis politiquement. Mon père, un militaire, mais il faut préparer bien. Et
esengo na ngai kozala mokolo moko namona yo j'étais encore tout jeune na papa nanga na koloba ko beta lisolo na ko comprendre té mais na koli na ko comprendre qu'est-ce que mon père me parlait puisque papa nanga ataki polygame papa nanga abota na basi 5 pamba te 6e totanga raté po to mona baleki na biso té totanga 5 auto mona na to fana ndako moko je crois tant na so koloba bande ko nanga mususu bazo mona bazo yeba. À 17 ans, 18 ans, 19 ans, à Ebike, moi nzoto ango, et bani pi kokoma na posa ya basi, okomona basi. Et mokolo mususu, toujours au tambola, je crois que tout est gisando. On a préparé rentrer scolaire balek mususu. Namoni, bon, elle était plus âgée que moi. Mais elle a apprécié qui est, moi, moi si. Ah oui. Papa Talinga. Abi. Omoni Nengazali. Est-ce que Oyebiki. Ba tombe. Wana à l'époque. C'était cimetière ya Gombe. C'est-à-dire cimetière ya Kitoko. Abi moni cimetière ya Gombe Nengeza. Omona ba tombe Nengeza wana. Abi oui papa. Omoni Nengeza Kitoko. Ah, mususu ana mona surtout na mona ya général moko wana mnakitoka pia ndenge ngomona mwana na mwasi na ipona nini mwasi nyoso abongo mwasi nyoso abongo pona kati ya tombe ezana biloko o ici pola. C'est-à-dire que Moutessa poli, Moutessa baby. C'est ça la femme. Chance. Moli mounaye mouna nzambe. Ndi yango basi ya kitoko to balaka. Voilà ce que mon père me disait. Kolula libanda te. Mande konanga mibali. Kolula libanda te ya mwasi. Eza lokola tombo. Lelo na nécropole qui ne kotala ba tombo kitoko ezali. Totali ba mozole za na mokili oluli. Mais mozole wana nini yana kati. Biloko ese kufa epola, c'est ça la femme. Mais la vraie femme, c'est la femme en Jésus. La femme qui s'est donnée en Dieu. Oh, il y a la ressuscité, ne pas se tout sengili tout bala. Parce que bon, ici, comme il polou, tant que côté la ligne à kata tombe wana. Il sait quoi, t'es sous quand on est allé faire. Ce qui va lobby, oh, sous quand on est allé faire, c'est-à-dire que ce qu'on bali en sous quand on est allé faire. Donc, yo, vous allez monter attention dans la yo. Kolula moi si n'est la télé, kolula moi si pour nous autres on a eu wana zo monate. Bala mwasi pona oiza na kati na ye yaya ndeko mwasi yo ndeko nobila yo yo muto mesa ko mitikala ndambo mutakala bala ote po mitika mutakala basenga biso bi abana misa bala ba moti bala tate ah oui nous sommes à la mode oui là t'as quand même oiza descend. Lata moi loko moko quand même oui. Mais oui comme tika, monsieur comment comme tika na moi si respect ça tenti na makale so na bino comme tika ba tu di banda. Oh kolata. Ozo sala sport te. Bakola wana bolataka et dessiner yo nzoto mobimba. Il y a même des robes mususu bolataka ou et dessiner mobimba que yo yeyo. Pourquoi? Quelle est l'importance? Pour séduire. Nous les catholiques,
tozalaka na tubela moko toloba yango en famille en communauté esakola ya mawa oyo tolobaka na sumuki na makanisi na maloba na misala mpe na botiki masengisi ya ngai ngai nalobi misala c'est-à-dire acte ozosala ce péché peut-être toi tu trouves ça normal babi na sumuki na makanisi yo ozolinga mpo tosumukisa biso na makanisi donc osumukisi bana mibali na makanisi parce que ate voya là makanisi mosusu ekoya soki mutu oyo akola spiritualité akola spirituellement te mutu aza na spiritualité te mpo na ye akokweya akokoma na makanisi mosusu ntango olataka robe ya bien ntango olataka liputa bamonaka o te paix à son âme papa maréchal Mobutu wapesaki dignité ya mwasi wapesaki valeur na mwasi ndenge nini mwasi akoki kozala nazalaka na esengo botika na ntango ya komboso na oloba soki namoni mama F Bazaiba ndenge alataka sepelisanga makasi tu sens que ça c'est vraiment une femme africaine. Maman Antoinette Samba so namoni ndenge azolata tu sens vraiment nazolo bango te ke po bakomi ba ministre même avant baza tomona bango avant bazala ba ministre bolukaka nini na elateli wana le Congo ekoma kaka couper coller culture nyonso ya mokili ekoma ya biso babana kolula culture na biso bakoma kokamwa biso culture na biso bakoma kokamwa oboyi suki na yo eza na bato bazo kolula suki na yo moto mwindo oboyi poso na yo mais eza na bato bakolula poso na yo Nzambe alobi créons l'homme à notre image soki Nzambe a créé yo ozala noir na suki ozali Nzambe amimoni ki aza bongo likambo nini na bino kotambola bolumbu na babalabala bakwanga ya échantillon bamanga ya échantillon baavocat ya échantillon nga so na osomba mama pesanga we échantillon nga déclarera bongo po ba o etikali eza ndenge mo na échantillon te mama pesanga échantillon wano échantillon olakisaki kitoko ya mwasi yango me yango te bolumbu wana bandeko batikali baolakisa bakwanga mosusu elati elamba yo ozwa poussière libanda okoma salité c'est-à-dire que yo akwanga salité kwango ezwi poussière kwanga salité ndeko soki bino ba mama boza te mokili mpe kosuka au moins Nzambe aza na miracle ene mosusu alobi acréer mibali bacontinue bino nde bamama na biso bino nde basere na biso bino nde basi na biso bomipesa valeur ko bongisa ndenge ya kolata kala ezalaka mobali
azoluka tango tokokola tokoyeba aluka tali dusu amona ndenge mwana wana ya mwasi kaka nzoto kaka ndenge ezali me lelo nyonso emonanaka lelo nyonso ekoma nango komonana omoi na Congo etikali kaka soki kaka keno bakomi kotika nango bato batambola mitakala botambola mitakala ebele botambola mitakala ebele merci beaucoup à toi Espérance Bongo la patronne napesi yo mbote na musika esika ozali banzaka kaka Mpiranson Mpungu napesi yo mbote mbote à toi mon dej mon vieux Derrick Yaman yo na ser na Marie-Claire Yangana napesi yo mbote Tony le prince Tony Banga napesi yo mbote mon vieux Mike Konjo et à mon vieux Innocent Machaka napesi yo mbote esika ozali sans oublier mon ami propre légende Bovik Kataï Fouamba. Salut à toi Marius Seki na pesi mbote Jomila na continuer na dozela kaka na ozela na pesi mbote pourquoi pas à toi mon jeune frère Chico Kato na pesi mbote siko zali na musika na pesi mbote nanga na baser nanga José Mbuku na pesi mbote Charlène Mbado na pesi mbote Fadili Kassi Zoa Yombote Julienne Maman Passe Maman Social Monsieur Mbote. Et salut à toi aussi ma sœur Anita Mangoto Patou Omoni sikotan ko mosala émission okomi ko commenter moni mabanga ebandi mabanga na ngana batuka batala ka pe balandaka moi si nanga na bwa geli banda mabanga na bwa pa pamba parce qu'il y a des caméras humaines madame Inès Sangolo ma caméra humaine na pesi mbote siko zali zalaka yo tala ni mto sala ba monanga na pesi mbote na bino nyonso oyo bolula émission yo IBCT bana kantiati pesi mbote na NTPC ba comédie tout l'association wana na pesi mbote particulier na yo moko président Masumo de Brende yala kale ya fuma banza na pesi mbote aussi na base Montfleury base ya maman Antoinette Samba na pesi bino pe mbote courage na bino et sans oublier Asaka et particulièrement Asaka Saint-Léopold na pesi bino mbote wivini gama zombote ize kosoma zombote na msusu bola na émission. Quant à moi et à mon équipe technique, Ndega Tolobaka, Topesibino, bye.